Fancy ba sio boza ba pareil na ba crédit. Ya ngam na ebisaki kwa ya ebisinga ya. Alobi na ngai soki mo ita to fongola compte YouTube. Ngala bi compte ba to fongola ngo esala ka ndenge nini. Ya ebisinga ya bi ngala senga bi yebisanga kasibilo ni ko senga ona ko tinda kwa to fongola compte YouTube ango. Et ça qui depuis l'année passée je crois na ba 11e mois l'année passée na 2018 mana esenga na vie babilo ni esengaka yesenga to o fo yo luka pareil kuna ngala luka ba pareil aya caméra na luka ba laptop na luka ba nini ba micro babilo benga te yebisanga babilo pesanga liste ba biloko esko na senga bisko caméra ona ozo ya qualité nini ya kombo nini ngala senga na éviter ote ndeza na okanga photo ya kangi ba photo kuna ba caméra na ba numéro atindela inga awa atindeli ngai ngala senga bi wana soma ba pareil wana cache ya to bika na poto to sala mam na programme naza na famille naza na mwasi na bana esimba te premier na kozwa ngo na crédit ngam na ebisi na bine na kozwa ngo na crédit na kende na magasin na tala ba komba ba pareil ebisinga na ba numéro ngo na ba photo no tsindelinga na tala si mois ezali na zwa ngo na crédit na kota pe na magasin na kona magasin na bengi pe Francis na obengi pe na lobse na na magasin sikoyo na kangi na ba photo ba pareil na tindele si place na WhatsApp na ta ba pareil na tindele ba photo o nga na moni yango sur Angleterre na moni ba pareil oyo na ba ka ba numéro tindi na kozwa oyo ote pomeza te Clovis kozwa ngala bite pomeza te na kozwa ngo me na moni zo tato zo douter ningo zo ba la téléphone ote na moni modèle wana te yona ye Francis o modèle wana eza bien te kozwa ngote na te pomeza te na zo modèle ote na tiki sikoyo comme ngana uti musala za kolemba na ABC na zongi ndaku zo na uti musala lobi na tongo na banda musala 4 na 6 ati 15 na zongi na kendaku lobi na ngona osonga susu na tisi musala na okesu ko sala mission ngo ndingo lobi na okena ba shop na zonga na ngai na zongi na mona Francis abengi ngai su na téléphone journée ngo de kaki deuxième journée fana kendaki na monsu modèle ba pareil o senga te na monya ngote na si Francis kana nzela eto na okota ba shop na zo benga Francis na Francis na moni ba pareil o ba modèle ba qualité o zo ba na monya ngote na moni ba numéro ngote sikoto sa ndeni ote moi te pomeza te nzamba sunga kaka obume na ozo na nzela Français ebisinga changer ote na moni kaka siko binoko ba priango ba pareil ba ote akomenga te biso comme tu en Angleterre ils ont la valeur à 650 livres. Sur 650 livres, il faut na euro ton na dollar. Et puis ça prépare binoko na ba. Na mona il va 700 pardon ok, ba 750 livres. Mana tu le bongo ba na esenga bi français bino sko kuna na kin ba zote kango combien? Ote na kin ils ont la valeur ba 650 dollars, ba 750 dollars. Mais ça na okande mona biso awat. Ça na okande mo sko yo moni ndenge nini. Ote plus au moins kozala wana Francis na monka so moyen kozala tinda no ka mbongo awa ngana somba na mon yo somba biloko kuna ya kuto cher o tia ngoso na ba mbongo ba agence o futa ba agence na bi Francis eza no beka ide bien ngo pesi mais elo na osenga na yo ko sina mbongo eza problème te na osenga na yo ngara posa opesa na batu na yo na yeba bango po to kutai na ote na mona ote na ebi place ovanda ati moni pesa nga batu no mibale poso eloko esali mobulu nga pe na peso batu na ngai batu na mbele ba mono bwa yeba le ba yeba na po kama de yeza ka ndenge wana bokutel mana ba camarade ba mi fe bazo bonga na banzela batu moni yebo ko bonga na nzela nga eza ide ya bien comme pesa ide to fongola compte YouTube na olinga ba famille mibale ba kutana to ba kama akini oza na confiance na bango pesa bango ba numéro na bango pesa nga ba numéro na bango ngala benga bango na so na bango pe ba kutana ba na kini po to yeba na yote to yeba na yote ote cloche to cancela nga mabenga bitela cancelo mabete mais toza batu to yeba ni bilongo ma mitema to yeba na wati na kosala ningo solo ba na te po biso epesi mobulu umoni ke oya obimisa mutalokuta ngabe na mso mutalokuta mais la ligne ke batu bazala lokwa ba témoin obi ke na opesa nga ba raison
apesa nga ba raison nga na na omona nga bato opesa ote na opesa ka pesa nga ta mutu na famille et pourtant bino ba ken bosala nga opesa ta yo habite ken paye ba na Clovis pour Clovis e sali bo bobi ka zo bomba azo nga opesa nga ta mutu ti nga na bete biso nga bi yesu ka turi nga bi Clovis sikola ba journaliste na kino yebi nga na se nga bi na kose na bina yebi na nga mutu te mais na yebi na nga bino nyonso na se muko na to senga na otanga kombo ya Kiler nga na yebi Akiler ote nga na solana to solana nga bango te wana ye fasi na solana na bango te moi ochanga contact na banga posto yo musala ngo to travailler ka so mbalenga na poto na yo si batu muso bazala te mais wana master na Akiler wana master o batamba na lendele na tala ba on a émission e bosala émission ya mbape ya Kiler ya mbape na ye siko aniye ya bio ya zala na bango te ngabi mais na mtema ngabi mais maso za na makamba sesa zo na sala nga tondeni ngana osala na motema mawa yo za na kini emso do sufi e ko sunga pe ko bikisa pe na musala ido pesinga siko to bomba zo linga ba kimsuba za la tika yo mondeni obike na tikila nga ya kina na tikila nga ken na bite po mezati ko mozo boya batu mais ngai siko na opeso mutu na nga na ki na opeso grand frère na nga kokuta na ayeba ya mona comme yo zo bombela nga batu na yo na opeso grand frère na nga apesa nga numéro petit frère na ye na mekali numéro ngo na kata ke nga bite Francis na obengo sima na numéro petit ne zo le kate na se Francis na bengi nga bi Francis mais numéro pesa nga lek no le kate ndeni o de Clovis ninga zo le kate to na problème ba charge na kin em su courir sila nga bi o mesate na omeka mata lobby et siliwana ote a changer ote déjà wana elekaka tapa ba 3 jours abengi so abiote na moni Clovis tikano mama pareil na moni petit mo aza awa azotekela nga pareil moi bien ngabi appareil moi bien ce que eza na qualité bien ngo zoloba o eza appareil ngo eza kitoko donc ngabi combien azotekela yo o 750 ngabi français ata moto za la batu ngana uta kin malgré na kumela na poto na kin na bi mama kin très bien na ça pe mama commerce ce que appareil ko soma occasion pa mutu ko na magasin eza pine o 7 aba na $750 ngabi de 750 massa te moi été bon pe na poto eza passe $750 te yesa mutu ngo so moi ko zala to kitata na 550 abi po mezate Clovis na oyebisa mais na singa bi mais de sa mutu mo so appareil ko nga mutu na nini a mona appareil yango na kini na o te ko banga te na otindelo ba photo kene o sa nini nga singa bi te po mezate tout la lobi ne to ko lamuka les côté ba ne to ko solola ma appareil yango moni lobi pe ko ka denzamba comme sous lobi yango bi na bi po mezate abengi ngai o ka kloso lobi ni pechanga za azotika appareil ta na to fungola si soto ka ta appareil yo moyen te ngabi fasinga ngala tinda bilo na zona crédit siko zo bisanga ke okomi osala mamba na soma ba bilo ko bite mbongo obe biso na poto ba futa biso na moi ozo pesa ozo be nga na ba 4 ba jour siko na osala ne pona zo mbongo ngate po mezate ningo lobi na po comme ya mamketo travailler et ko aider ngai ko aider pe yo et ko sunga pe na libota na sola na grande sœur na zani comme grande sœur za commerçante na sola na ye le tangi ngala sela mbona nga msala grande sœur de $550 na otela yo so na chelo mbongo wana soit pareil ngo garda mais pareil ngo o cheka ngo so ke za bien mais nga so soucieux sala nga pona za na mutu mona kinte o amoni appareil wana na FTM so ko sanga ngai o klesinga za mutalu kutate banana ou men internet na tina ko sana wana ye na tina ko sana o mona nga émission ni mutu ni aleka a déclarer que ngai français sala nga bo ngabite nazolo bakara toza batu masa toza batu na ba na ndinga mabete nazolo nga po garder réputation na yo pour osala bien pour lobi so ma baby o mo nga na koloba na oluka mutu mona wa bisenga bita mutu ma français sala ngai omoni yango na santo na benga kio na bisa yo na sipe mbongo na comme c'est la desenga mbongo na si nga bi français na oti ne lombongo na 3 tranches na oti na 550 ma monte na kokati na ma mebela osala na oti na 3 tranches premier tour c'est comme apesinga mbongo apesinga ya kokate apenga 550 dikute apenga 200 na su 200 na tindelier après quelques jours c'est abasenga sumbo msusu na tindelier lokola 350 ça li 550 na esi fancy nga bi fancy omoni na oti na bambongo
na no garder ba récit pas toza ba na yebi lobité ote pour no garder ba récit na bité na garder ba récit pour lobi le so sali mobulu batu ba mona ba récit ke ngala tindela ki mo pesa na kombo na yo otindeli na kombo na yo Francis Iba na tindelo mbona wese inyo ba mbon su na tina manigram na o garder ba récit ote pour mes ate garder ba récit ka na zo garder ba récit pour to travailler to pesa nga idée to travailler na YouTube na ko sala te ke na pasola ba récit na bomba ngo pour lobi so ko singa to sali boye mai bref na neza ba récit o et si l'on a tinda 550 na tune nga bi siko ba blo ni so ezangi ka to tin to so ba blo de tikali ba Allô? Abila ngetikali na computer ngabi computer siko na kina ngweza combien na tunier o computer ba $500 ngabi te computer ngala zana ndaku na ba computer belé vomi na tina ka na siko na tina ba bilo pona ozoboya ote na zo salo bo faveur pona nini wa ofuta ba monga ba chance te ngabi te fancy na za confiance na ko sala ngama bete ba lobi talaka ba bilo na otina na tini pa mutu na ndeko na property na tini pa na yo ndeko na congolais lobi esunga yo esunga pe nga poacho to sala lo pango mwambo mwane da ngai MC ko aider famille na kili ke ngala tinela wa mongo so mama beli ba leki ba classe ba nini e facilité ngama makama mikemki ote professeur ko be disate na dala ngala témoignage malamu ya Allô père. Allô papa. Allô biso abio. Wana Francis. Ozolanda masolo. Na olanda. Allô biso so ndeza wana na un appareil bien té portable poto sola wana ou bien Clovis. En tout cas vraiment lukela un appareil. Pour ça la bien ngabi on a appareil on a un portable té. Mais bon mais ça té na cousine na sœur na moto en Angleterre azoya kin. Na PC portable comme la limité na so ma portable na portable sika iPhone 6 na otindela yo Apple na suna tinda phone na pesa sœur wana ngabi na se ngabi na kosa sœur na bi wa za cousin na ngai pour pesa fancy parce que na ba ndeko sœur na ngo changer appareil na suna PC portable iPhone 6 ya sika na PC sœur wana apesa apia fancy akoma la limité na ba pe fancy na bi fancy na pesi appareil passer na mobo Eveline azokoma na limité na 7e rue na kende bobo soit numéro na yango ya téléphone benga ebokutana Francis pas kenda kuna zo appareil c'est wana pesa appareil na mbongo na tinda $550 nanu ya caméra ba récit na pesa na tinda pas Francis mo bona za ba kombo ba récit yango ezali et si lio la tene ko na ngai ken Francis mo na zo benga ngazo lela Clovis nde na za boenzala na zo bela mo na juste $50 na chelie sans que na tindela mama botinga te kapte master azande ko na ngako mazo lela na ebilobi te na sungae na otindela au Clovis en tout cas vraiment merci tala mama internet ne 5 biso so na nzila internet te ngana ibonde ntano zo sunga ngabi na osala ngona bolimwa nzambe po zande ko na ngana landa ko na émission na ken kutu ba mbongo ifana tindela ngo ken mais na zo tindela yo comme opesa nga idée compte YouTube en tout cas ko décevoir ngate sale lo kwango ngapena sepela yo posa la malamu masa benga comme ça benga yo ba bimsanga na ndaku na ofuta ndaku te donc so moi ezali Clovis so ko tini ba mbongo wana oko defsanga na $500 te wana esingae ngate fancy na la mamu be na sala kutu ba mbongo na tindelo ya pareil on est dans mbongo ba tasser ya commerce na zo ninga so do sale lo ko mbongo so ezongi na so c'est la c'est mbona et puis dans mbongo ya commerce akina ba bene ko soma ba blo na ndeza asoka yebi kutu na tindela ki mbongo wana elukila nga problème et ça nini eleka na tindela ba monga mikemike ninga lela ba nzala ba passe comme ça lobi kutu ba betaki liko azu defo na likolo likona ebuka ni ba betaki na ba kuluna pona ndini ba monaki na akeneso na makinga sanso masina so iwa ba monaki na nzela ba mo tarif ba era mabe ba betaki ngabi ba beto pona senga kuna mawa onde sa lekaki moyena ke nazo makoto na sala rezaki te bakoto so ya mbinza soki wapi bablo mo abongo ngabi ba beto bonde boka spano la leka pa kamano tingana wa website ote na mone mo ete na yo vanda ngabi maso azo betanga ba bale ta zo kosa kaite na vandika ti leka avoyage ki na so ba Lubumbashi so ba Zambi so ba wapi wana papa na ba kufa na benga na bi Allô père.
Allô? Comme la niveau nini, allô? Ouais, non, yo quoi. A voyager qui n'a pas ba Zambie so ba Lubumbashi. Ba janvier to ba décembre. Na bengi na bi facile. Siko yo na comprendre nga sinde ba mbongo, siko makama yo comme la niveau nini. Ote facile nga close nga na kinte. Zela. Allô? Allô? 6 francs à garder aïe. Comme ma singa nga fon poto solo laka, pour ma kambe bele to sa na ye. Ce que ça la ndeni. Era suba fon wana benga grand frère ba kutene na Kasavu, ce poto français salaka. Ba kutene na Kasavu bwana. Grand frère a mon grand frère c'était ngala grand frère Clovis. Donc ça ndena sine grand frère pas profiter à mon en français, aïe ba français. Lobi so likambo salami français azwa ta ko kosati umoni ken azwi phone wana Samsung apesi grand frère ya tika na phone ya iPhone 6 o bimé ba mikolo bimé 6 isika wana atika na ngo azwi mbama okangi grand frère photo atinga photo na WhatsApp ela sa ba kutia na grand frère so grand frère pe era longwe pa français azoya abengi ngabi Clovis na zwi phone pa masa na apesi na phone ngwa Samsung siko grand frère komo déclarer Clovis kama na moni kama na phone ya kitoko ya sika ya bien ndeni nga azwi phone ngate nga na yebi na ngata wonga na bombi na yebi na ngata msu phone na yemoko na si grand frère zaka kalma phone na ndolo Samsung ana tanda usola oza na ngopoto usola na si grand frère nanga so na saki grand frère apa que n'est pas français pas mona français pas français ko sa teke o le sa monta nga mutute na ona tene grand frère na mona e ken sel bo le ka tia ke ne ba Lubumbashi wana obiki na benga ye azo ba ngai ke ba tindi émission na papa na ba ngana benga pour la tine mbongo $550 wana albana tinde appareil ya caméra na bimbongo ale zaki ya se ya wana benga ki ona yeba soki sko olokolo ba nini pour national luka ba blo musuko to na tinde oveke na oleke na tinde asuba mbongo ba laptop na zana wana ndako wana tinde ba laptop pa na ngambo ba micro pesa ya qualité ana luka na so na benga na sans wana na tiki ngabite pombe za de comme papa tinda ki yo so mukolo zo makini benga ngai to ba ne to sala to solo la pona makambango et ya koleka ba 4 jours azaka na Lubumbashi ba 4 jours l'équipe boye na mona na batongo français atindelinga message na WhatsApp o Clovis kasozolo basu nini kasi pona makamba laptop makamba ngozo umela nga mais français to sa no masolo kala mingi te yobi kana Lubumbashi na tine da $550 mbonga badate sko na sa su nini nga sinda ba biko tsika na tinda ngona somba aw na sa su nini ote nazolo bakaka pona laptop ngate pona laptop en tout cas vraiment limbisanga na somba bilo na tinde mbongo te ote na moni makama ko lembana na yo ko sala ngate na ko lembana te mais modèle yozo membela makambo zo kumbela mona ko la mo ba je mo ba makambo a mikem keza na se wana ote ngana ko sa ote bo na mona ko tinga sumo galo de sa wana Clovis kasi avec wana eleki toto so aneken eleki 3 jours abengi susu na tongo na oke musa pa 4 heures akomelenga message ala musa na bongi na dai kuna nzela na lokumba onde za wana Clovis kasolobini esalenga bi bien tinga bi fancy bon message te comme on a besoin laptop tout ça mambangu na ozo nga super se ngana ozo ya mbonga msala ne ba futi ngati na ozo nga super se a def sanga $400 na telombo nga laptop webike na benga se na mabandimi abna nga Clovis pour me late ngana za na $400 te na $200 sala ka total ba mbongo tu na def sur Clovis ozo se na mbongo na ngai mais sans côté que na se na ngati que na fond la compte sur YouTube parce que yo compte sur YouTube aliments se pelate webike se a def sanga $200 na tuli na bengi fancy na bi fancy ni ko mbongo na avancer yo na chana mbongo ndamba laptop na chango na agence ni na opération na Manigram na kina Manigram na che $200 na ndelié pour na laptop etika la $200 pour na laptop mususu et ça le ko na maboko akoma le ko na $750 na bengi fancy ngabi fancy OK na chelo mbongo tala na WhatsApp no na ndelo numéro ke na Manigram ozo mbongo mais ngana zo garder ka ba récit na seka bon na o garder ba récit parce que le lo makambo ça mo bulu na ngeza ba récit oyibike fancy azo mbongo siko ser na ebite so mutuni ya signala ke to ya ka masa na monta signala ka na poto a ebite ser avec club des awa pambongo defisaki azo fongola compte YouTube na camarade ya ki grand sœur asili ki atombokela ngabi Clovis na lima compte est-ce que grand camarade na yo yebi bien ngabite na moneka ndinga sala basaki na kempe na moneka za mutakimia aklo abisera abite na posa mbongo na Clovis
pardon donc c'est là $750 c'est à 60 ana bengi après ce qu'on lobby on a bengi facile na bengi facile pardon pas to ma moto please donc c'est là $200 on a zo c'est la scène na le $500 na zo c'est là entre ta yo so zo iki donc c'est là mbongo to sa swelo ngo to sa ma so msuna yo fasa ko motomboka oyo pono sala ndengwa na Clovis ngabite na nenga mabete ndeko na nga to garder contact to garder relation so zo iki pardon so zo iki na c'est so zo iki tchelanga mbongo wana comme papa tinda ki na mission sozo nkin benganga tchelanga mbongo na ba identité langa ka ba identité na tchelaki yo mbongo na récit na yo tchelanga mbongo wana zongselanga pona na kimia na ser pour famille kabona te na ser pour ser nanga do tumbuka mbongo ne akenda ka bene na mbongo na commerce zongiselanga mbongo na ye na zongsela ye ote sike ba kamana nga kimba ba signaler nga te ata mutu mo ta signaler nga na bengi na mutu mo te na ba kamana na ba chroniquer ba sina ba mutu mo te nzamba zo mo na franchement même si na mutu mo te na mona Francis maman lo biote ko na mincho ndeza na ninga kanda ken abio na lembo ngango Francis o lembo seke o sumaro pa pareil caméra te so ko sango o $200 na tilo lelo lobi lelo liango ona liango Francis so ngo bi sanga na passer o ngo bi sanga yu matona ngala ede yo po sunga yo na vina nga pena dala bien o yu mto pesa nga ida compte YouTube o liambo ngwana na sense ni na mbongo na ote mtoki na ote o liambo ngwana ndenge ni ona lembo ngango tina yeye na sisi nga bisera pendant 3 patienter na obonde la kamana na azung sambo sera tomuka bité Clovis ngana olanda kamana tina olanda yo song sina nga $750 après yo olanda mbongo na ba kamana na obiki na benga farsi banda décembre ife kuna bengo na iso ba makambo yo ngana zana nga mutaoleka na YouTube te na loba na salaka na tinda ba audio to sola na Francis eza na osha na ngati na benga Francis na tinda kutu grand frère na kina ke luka Francis o ba kutana na Francis ngolo Francis apesa ka portable na tindi grand frère na dike luka Francis bo kutana ye apeso mbongo Francis grand frère na bengi Francis abinisi grand frère na ngata ba 6 fois obi ke ti lelo banda soki janvier bana papa na banga kufaka ti lelo Francis atika opesa na esa Francis nga bitindela nga so mo ezali tala ba reçu wana denga la tindela ba mbongo wana zongsaka na ba tranche wana tindela kayo andima ona ozoselo ba mbongo mais so yo kike na kufeli mwana ata mwasi na ngai kotinda mbongo te ko sala contribution nga bi Francis ba idée ona komo uta wana bana sengi mbongo ba na denga kimia zongisela mbongo ba tase na zongisa yo komo ba mangala moko ya mabe ko katela nga ko ba lo n'importe quoi ngabi po mezate na ba récit so même makamona nenga mobulu ngabe na olaction est-ce qui Francis bongo obi ke ken banda ne passé ti le Francis amona na raté grand frère nga be apesa grand frère nga ba rendez-vous ba kuta na ba victoire o to kuta ya na ba 12 to kuta na to kuta na gi na opesa na avancer mbongo mana a essayer grand frère de la compte finale na musala ba fute mbongo na ye bonga pesa grand frère kenda de 12 heures wana ti 17 heures Francis kanga fona mona na ati donc grand frère vanda lemba abenga bi Clovis kamado na vantiri ata mama osala ngai après 18 heures Français yo bien grand frère ngai ya to kutana banda alongwati na kasavu ake kanga Français na banda grand frère bi mona tembo za ba kulu na ngaza transport so ba kesala na be Français bo do sala boy mbonga batu ya pe ya Clovis te comment ko sala blabo yusko se ko soma a SFC ko soma na pareil te et puis na sai Français na bi Français ya so si réellement soma ka pareil te ka pareil wana zongisela nga ba mbongo wana na pesa se mbongo na ye wana na Lubumbashi alobana nga so na zongi kin 2 jours ebele na otika pareil wana na ochambongo na zongisela na benga grand frère na miso grand frère na pesi mbongo so na pesi mbongo en tout cas boma ngai bloquer nga na Facebook bloquer nga pe na WhatsApp nga bite nga la so mama bloquer te nga la so ka mama mbongo Francis to zala bien to za batu comment ozo raisonner mabebo ata mutu o normalement tanya ko raisonner bo ndo zo raisonner te c'est que ça ba idée mabe banoko sanonga iba mbongo no lié pona zo tuno pesa nga batu no mibale naza na bango to okako so likambo simbite na benga batu na iso banoko boya c'est que ça makambo ngeti batu na bayeba makambo oyo salaka c'est que ça ba jeune ayo obike soigner sanga na fonti lelo obike na tinda grand frère beta grand frère batu apesa mbongo te Francis ti lelo mona raté ngana benga ye atile asaila nga échange ba parole akosana ba makambo lokuta boy ngabi Francis naza mutu naza na ba audio to sola na yo nkoka na osola makambo eko beba na obisa ba audio na opesa mutu amona na ba récit ba mbongo naza nango awa soko nga na koselo makambo obi banda na ti lelo bana to kene ti ba na ba meto sola ne asuka ti lelo
François Salara Nissi, abenga na phone, a Clovis, a s'excuser rien. Obika vanda na ele kwa likambola te ken tala niveau moteur mabe ba tswana na ki tala moteur mabe muninga ede yo tala blo azali yo ozamba resi wana nyoso nazana ngoza ana otindelo za a nyoso na ba audio nenga lo ba malo ba za kasi makambo nyoso ngana benga yo okay na votindela osiko ngalobi na obengo na numéro na normal na uta musala ba 12h 13h na obengo sito sola tindelanga na otindelo ba resi tindelanga bilo nyoso na ba audio na ipo na sola na okay na otindela ya na otindela c'est comme si batu bakomi oya mo visibilité na fimbu po basiko ka batu moi ete papa ezala te yo sala musala o bien wana nde siko na luka na panza batu po batu apoto ba ezala moi prudent ko biloko wana eza te tala bilo abosiko yo za no bien ba bilo okozo ba relation na ba tebele be batandenga ba franchement ba bepsela bino su ba relation eza malamu te tindelanga biloko na otindelo siko lobi na obenga wape ba 12h c'est bon merci papa merci bye okay, merci bye